Imaginez vos moni wana mukala ya aza mwana musala Michel ba oza sans esprit wayuma inauguration ya koma UK collaboration toza keluka solution kaka pour l'intégration Oeza Anita Mavita show Bobosana kosa bonete Oeza Anita Mavita show Bobosana kosa bonete Botalaka Anita Mavita show. Bonsoir, welcome to Anita Mavita show. Donc tokoti pardon ba famille Oeza Anita Mavita show pour la ba oba ebingate eza Claudia Kiaku. Please ba famille bo partager bo tia ba cœur bo tia ba nyos o bolingi. Donc toza awa lelo da Anita Mavita show. Donc live o ezela maki trop. Donc ba bundisi biso na façon nyoso ke to sa live te mais quand même to sali. Donc toza live partout, toza na Facebook, toza na YouTube, toza na TikTok. Donc bolanda biso attentivement. Donc naye ko présenter lelo Anita Mavita show. Donc ngam tu na présenter émission. Donc ne momoni nga pembeni na yambi Anita Mavita. Donc la repese epé temps à se introduce pour boye ba quand même qui azali. Donc bonsoir ba famille mbote na bien nyo surtout ezangai Anita Mavita nde on a bien boyebi lelo eza lelo. OK. Après Anita tozana mwana na biso donc yaya baleki azana mpanzi donc yepe il faut aloba donc tozana na taki mawa mundoko na Facebook tozana na YouTube tozana na Facebook ya Anita Mavita et puis tozana na Facebook ya Anita Mavita show officiel donc tozana pe sur na TikTok. Donc toza partout. Donc ceux qui ont la chance à côté na TikTok, landa biso na TikTok, ceux qui pèsent na Facebook, ya Anita Mavita, landa biso na Facebook, ou bien olandi biso na Facebook na biso, ya Anita Mavita show officiel au monde na biso ou bien na YouTube. Et merci na batunyo so bazo share, batunyo so ba hotel na minito to banda lisolo ngo donc biso côté Hortense. Hortense Omena yo bandai kozela life oh yaya oh thank you so much thank you tokoti tozolo Marisha ba beauté balobi Marisha ba beauté thank you Nushka Amisi TV donc thank you la merveille de Dieu merci pour na kokota Céline Chibola merci mamuna ngai pour na kokota donc ma solo eza grave pour na kokota donc nzambe apambola bino vraiment donc bocha ba cœur, bocha ba like, Cynthia, donc tozo banda kalate, mundele ndombe, balobi mundele ndombe na biso moko, balobi mwana oyo atika ba défaut na ba kamunyoso, donc na sa petit kala na défaut, donc bazui wapi, kati na London City, Malik Yamamoto, donc thank you ya pona kokota, Patricia ya Meline Lelo, donc welcome. Balobi mogosomi à gauche, papa père à ba petit. Donc voilà. Sorry. Anita Mavita. Naza na posa o mekako expliquer biso. Eloko nini salamaki. Donc tozonga nanu na bandeli po na yebiki obanda ko sala ba émission na chaîne wana. Chaque dimanche to banda ko mona yo. E bandaki nini yo okoma na place wana, donc na chaîne wana. Question nanga liboso ya ngwana. OK, bonsoir, mbote na bino sous ba famille place Bozali. J'espère que boza bien once again une fois encore na sengi bolimbisi na bino nyonso tu na bato no subo considéranga na musala na salaka bomoni qu'on dirait na décevoir bino na yokeli bino tete na yoki ba conseil na bino na yoki na salela ki yango na ngana sa live ote mais na komi na niveau ya sa live o pona ko ya ko expliquer bino vérité soki na tiki bino na ye ko loba te boye ba vérité te na mutu na bino erotika la ka Anita azoloba bopo parce que babengana ki ekuna nazoluka succès azandoki naza moyibi yango moni lelo na ndimi na sala live o et puis na yebisa ki bino na bato na solaki bolimbisanga live o fait sala OK to salaki agreement to salaki deal ya mamba ba émission toyokanyaki ne deal moto salaki na mais
a respecter yango te wana avant tango bandi tango avant banda nini show na bandi show pa na bango ngana ye tosalaki agreement donc tosalaki deal ngana toyokani mamba be mission ndenge ni tokosala mais a respecter yango te a escroquer ngai a utiliser ngai yango moni problème na biso côté euti toya Michel ngana yo toyokanaka otelaka nga essence toyokana nga na yo opesa nga iner na letra na studio na yo o respectango ou bien o respectate o futanga mbongo na nga te na une émission na bino 10 fois o futanga mbongo na nga te et puis opesa biso iner toute les grandes émissions na yo o respecta agreement between ngai na yo te nde to salako o sala yango te o kosinga na ba façon nyonso tout na benga ka na phone o répondre nga te na komela ko na ba message o répondre nga te jour asuka na sola na trésor na benga trésor na esi trésor pour mais jana nini pourquoi zo ya manga te trésor mutu na yo alobi na ngai sister Anita ko la Michel a répondre ba na phone te a répondre na ba message te ngabi mais ye asala musolo ka ba professionnel comment ye ko répondre ba message te ngana bi ko eza un professionnel eza bien te azana lack of communication azana manque ya communication je communiquer te a travailler bien te de bomoni azalo boko makasi ba famille communication ko kaba aratango na famille na bango aratango na école aratango na église na ndako libala na epe aratango yango bomoni ba kabarate ba lo boko makasi ba famille na ngai ngande bomoni nga boy na salaka chaque dimanche chaque samedi na salaka samedi na butu na bimara dimanche na tongo na lalaka na linga ko bima dimanche tipo parce que lundi ba na classe bango bazwanga chaque dimanche na ke na ko sala émission pa na bango donc ndenge na yaka bongo na lalaka te so na uti musala na ye na tongo na bongisi ndako na bongisi ba na nga na lambi na sokoli ngai wana na sani ni na ke émission na bango balobaka to banda 20h to banda 20h to banda ka reta to 6 areta to koma na koma na ndako na nga na kosa bino eta musomo na 23h30 minuit na ye atana un livre te ati sans apambo ba pesinga te ata maya pambo na melite na sacrifier ba pongi na ngai ba énergie na nga na tika bana na ngai na tika mobali na nga kena na mbetu ye moko na yaka kolande après bana nga bakenda kolala na mbetu sangai na lalaka te na utaka na chief ba famille bolanda nga bien na salaka samedi na yebisa bango ba yebi na sala samedi na bimara dimanche na tongo na ye après au mona ngai na lambi na bongisi ndako na kipe mobali na kipe ba na ke émission pong eza lokwa na ke musala mususu po afuta nga mbongo na ngai afuta ngai te po apesa biso iner to leka na émission apesa ngai to lobi o memanga na côte o aider ngai zala si o memanga na côte mais yebaka ke nga na sana compagnie na yo mais yo futa ngai te omoni bino na otika bino jamais ti mon kobo pianga mbongo na nga nenga na leka na YouTube na bino so bo pianga mbongo na nga te boyebaka jote zali na bando ko sala bino ba video soki na sala live te na ko sala bino ba video soki na live na lamuki na raisonner mbongo na ngeza na maboko na bino bo zwa video thank you oboma moto eza neni so muntu alinga boma moto fa luka yo oboma moto mais lokola moto aluki yo te ya sala ki gros alinga bimane yanki photo ke na ebo po to exposer mabena donc au moins na communauté botika ka opekisa mutu soki mutu akoya na makama mabe wande to pekisa ye po obiso to sa eza rando te biso awa so boyebi biso na nita mavita sho to finga te to sala rando te to yebi nde ba sala rando te to lobaka to sala pe polémique te to lobaka ka vérité to lobaka vérité na communauté po daka batu musu ba changer bon moi nde to sali makambo ya jamais na asi place azali azul leçon akoilen akoyekola mbalasima ayeba ko traiter batu bien ayeba ko garder relation escroquer ngai a utiliser ngai yango moni problème na biso côté euti ok sikoyo tango lobi ke a escroquer yo a utiliser yo na sens nini ok na sens nini a escroquer ngai na ko bande faut expliquer bino malé il faut expliquer bien parce que to boy o alobaki bien te azo expliquer très bien donc bo fongola mato iboyoka thank you problème eza ndenge nini yo yebi ngande boyebi nga na sala be mission na ngai na sala be mission na ngai to travailler na Claudia za partenaire na ngai to travailler together bango siko ndenge za bongo basepela na ngai ndenge na travaillaka mais bayeba ndeni ya ko approcher ngai te bayeba ndeni te ya kozwa ngai na ko ma ko travailler na bango
ba na émission na bango ba travail na ndeko na nga moko Junior Vango sorry ya na choite il faut na lo ba kombo na yo po ato na besoin obombelo to lo ba vérité polele voilà ba sa be émission na bango jour musunga na vanda na ngai ndeko na nga na Junior Vango abenga ngai sister Anita ndenge nini na ebise bien ya boni yo boni libota kande zala o sister tolinto invité yo na show na biso moto salara na émission na biso moto sala ndako na bi yaya okomença l'émission habité eza ya ngai te ngai bisi yaya nga bakote kuna na koya te nzamba lola omona ngai na boya kokende na émission wana na boya ka na bisi te nga bakote kuna na kokende te po tozala kande tozala moi respect tozala nango ezala bongo kena kesanga na bato Junior Vango lobi na nga te Anita problème ezate to soya na biso bien na bisi yaya oza sir alobi na nga problème ezate na bisi problème te tikanga na sona mobile na ngai na senge nzela après na ozongela yo na ye na soya na mobile na chérie tala kutu problème ezabo Junior abengi ngai na kine émission moko boye ba aussi une émission nini anga na bil ba émission pe na ebité pour na tala te mais alobi émission mo ba travail atanga ba komba bato ba travail na bango abi na nga pa mais te le quoi que c'est le mo bo sala rapport na communauté eza pa mité kende ko aider bango ba famille na kenda première visite na nga kuna na ke ko visiter bango na kenda na comme kaka guest na kei première fois na kene émission na bango bino moka boye bingani na zana nga moto ba vérité na lobaka na nga na kene émission na bango première fois na pesa makambo na ya na faya na émission na bango na memeli bango esprit na ngai ya Anita Mavita show na émission na bango na sala émission na bango na bakisila bango ba view na bakisila bango impact esili na zonga na nga na ndako lendi na mona fona na ngai susu eleli ndeko na nga na benga Anita na bengi yo pona pesa o feedback dona pesa yo na ibiso ndenge ba public elobi nga lobi ba lobi ni nango o public esepeli na yo public esengi ozonga lisusu abi na nga kota na YouTube na Facebook tanga ba commentaire o mona na tangi ba commentaire na bisi pa mezate sikoni o yaya tolingi ozonga lisusu nga bisi yobi ke ngai na sala rapide émission na ngai dimanche siko bino bozo nga dimanche na nga bozo ko infecté ba émission na ngai na bisi OK pour mettre le kweza na nga deux fois na roya na ro changer na ro sala émission na ngai na air mususu to chango samedi merci to sala ko émission na biso nga na Claudia samedi pona ya dimanche pa na bango voilà na sa nini na kei wana zaki deuxième fois na nga na kene émission na bango kuna tant na kene émission na bango wana sali susu elo mususu na yeli bango susu moto lisusu na betika ba blo na nde na loba ba vérité na expliquer bwe esila pe na kei na nga sundako lendi na ngo susu babengi ngai Anita yoza somo public elobi ozonga wana deuxième fois na ngai deuxième fois bozoyo kabandeko na ngai bozolanda nga bien public ndimanga bango ndenge bazana public boyebi moninga na zabwe na benga bino ba abonné na ngate na benga bino ba famille mais bango baloba ke ba benga ba abonné na biso public na biso ba biki Anita Mavita public elobi il faut zonga ngabi na sali déjà deux fois nazonga sundeni ekoki de suka na bona deux fois na après sikoyo après le cas qui lundi mardi ba mercredi mo boy Junior ayo benga nga sus Anita to vandi to senga sikoyo okoma ko travailler na biso to lingi pena koma permanent na émission na biso ngasi ko na tuni émission ezala ya nani abi na émission ezala ko le émission OK to sali ndenge nini dimanche to kuta na c'est pour mete ba famille dimanche ko marate e komi na kota na car na nga na cha essence na nga na cha énergie na nga na cha make up na nga na lata bilamba na nga ne opesa makanda eza commentaire na lata bilamba na nga na cha make up na nga na cha parfum na nga na kei na koti na ka na tiki bana na nga na ndako na ye na avant émission bande sister Anita Michel oyo kanga oyebi mam na oloba aye asimbanga na loboko sister Anita merci thank you so much merci pena ndengo oyeki na émission na nga sister Anita na lela au fort na linga ko makasi na mona nga na musika donc nde na moni na pembeni bo sister Anita na lela makasi tala na émission de ba commentaire bato ba CP na besoin to travailler ngasi ko na tuni
yaya eza problème to toza famille yo sikoyo bo travail awa ndenge nini alobi nango nde to travail awa na kokosa yo te nga pena na libéra nga batu te nga na yebise ba yo o libéra batu te oyebi ke ngai nazala busy nga na mwasa libala na bana na nga na salaka naza pe na mam nanga na sala pe mission na ngai et puis na chaîne nga moko donc nga na ko yaka awa te po na sentiment na ko yaka awa te po batu ba yebanga na ko yaka te po na visibilité na ko yaka te po na sentiment na sala kombo na tawa na lisusu te donc to sola bien alobi na nga ke bana nga alobi na nga Anita na besoin ko keep yo na émission na nga donc na besoin ko garder yo to travailler no na émission na ngai eloni to sala na banda ko chela yo essence na banda ko chela yo essence of toute essence oyaka na émission pona na besoin otika na émission na to ko mo travailler na yo mwasi na ye azo yoka yo please to tanga yoka ozo yoka nga bien madame me comme on écoute pota na besoin foulete ya fanatique na biso ye faza na bongo ayoka po oyo eza vérité nke sister Anita nde naza boye nga na mbongo afute belete mais attaque famille na bando lukelo essence ochaka na car na yo comme ça oyaka nga na bise po me ate na pesa okasi show mususu mikolo nga na Claudia to sa ba live te pour parce que computer na ngai ebebaki mais ya mo biso to sa ka mo ba vidéo mais soko lingi to cha di lango boye pesa ka nga 1 heure du temps na lekara na studio na yo every 2 weeks et l'autre senga ka yangwana to senga ka donc deux fois na mois kaka na senga ka na biso ke pesa nga ka si 1 heure 2 fois na mois na lekara na chaîne na yo abi na ngai pomme ezate malobi na ngai bana ngai Anita makambu ya essence ndenga na ndosombelo essence nde na ndochele essence na car ezala between nga na yo donc ezala kaka ngai na yo bandeko mususu bayeba te pedil na biso esuka biso mibale nga c'est un problème yaya yo déjà famille ba famille na ngai na yaka na ngai na ye na sowe na Claudia na Claudia nde na kene na émission na tala boye na sowe na lotila nga essence et puis le na nga pesi biso des dimanche to bandoleka 1 heure na nine Claudia bi Anita pour mettre ça va ce que za bongo continuer bonga na Claudia to tambola ensemble ba no pesa nga kanata ba no kene so bandeko parce que za ilokola a négliger Anita ma vita show a fula batu mususu Claudia lobi na nga te Anita ce qui dit o asali o eza bien pour mettre kende mais ce que za ya ofele Anita nga ba no ko kende te nga na se Claudia yo ebi to tambola maloba moko oyo lobi ya nga na oloba sali pe bongo ba dimanche ko moya na ke troisième dimanche émission sili alobelo morote apesi nga pe bongo essence ngo pété lundi pa benga te na vandi na nga pe ka calme dimanche musu ya 4e semaine nge koki na ke lisusu émission sili apesi nga mbongo ngo te alobelo morote et puis tozana ba évidence to like Sabino o eza ba évidence sikoyo nga na Claudia na timi na nga boye bango te bazaka na se ya mai bomo na bango te boye bape bango te bazaka banani na sololi na ye bandeko tala kutu kote na kendaki mutango aosola bo basinga po meta Anita yo continue ka kokende il faut to kena likambo ngo tina suka to yeba idée na ye eza nini nga pe na bi po mete na ocha pe essence na ngai na yaka na nga pe mission na pe bien na yaka na ngai ti sikoyo na yaki ko benge na phone na yebise okay ngeza boy nga na Claudia to komi ready to za prête ya kosala émission na biso siko atuni ngai jour nini Azaneti pasteur. Oh oui, Azaneti pasteur. Bino ko kanisa kwa pasteur maza pasteur. Tele yo ko yeba. Azaneti pasteur. Ko yeba kaza pasteur te. Okay. Sikoyo na yaka na ngaka na benga siko na phone. Na ebise ke okay. Atuni ngai bolimbo sango journée. Nga na ebise ke to sala ngo dimanche. Lokola na yaka awa e ozala kutu bien na sali ya biso to silisi na koti pe ya bino to zongi ndako. Tia sister Anita soko bosango dimanche e pesa ngai misala ebele po il faut na bongista stage na bino mbaye na sister Claudia après na longoli na che bino sus na émission na obiso to salaka. Nga na bise po mezate to sala ngo kasi lundi. Na ye na soina Claudia to ko sala ngo lundi. Po mezate c'est bon. Ba famille to sona Jean-Michel na tuni eloko nyoza besoin abi na ngai tindela nga générique na yo
na tindele des génériques na o nazala na tindela ye na WhatsApp na ye omoni ke mutu afongoli mais à répondre yote et puis asenga pe ba leaflet neti pour sa publicité sikoyo nga sikota na tindele wana bengi siko na phone isu na bengi ayambanga te na tindele message pona ebiseke au moins lokola to sala na studio na yote faut batu bayeba ke biso to yo sa émission a mikolo il faut ta sala leaflet to sa neti poster po batu bayeba ke émission na biso to sala ngo kuna na benga ayambanga pe na phone te na tindele ba message ayamba te na bengi mutu ndo image na bi ndeza boto yoka ene fonga na sa live na ngai lundi mais lelo toza vendredi a solo la te ndenge ni ayebi te peut-être aza busy na bioke pa miate voilà zaki sori na kati pour nazo rappeler o eza makambo leki ane ote e banda since last year tango solo na osalela biso reflect oza wana oyebi osalela biso reflect pour na toti publicité parti wana bosana ki so ya soza raison si kon elo na satana benga trésor wana abi nanga ke a msaza bizongo ya mbote na twisko trésor na bi trésor mais yo posala ba leaflet na lobi nanga yes trésor alobi nanga olingi ninga bino na bezo sala biso leaflet pour parce que tant oleka lundi na émission batu ba yeba ke to yaka mbala moko esa ka me peuple te côté ba yebeli biso te na tuni trésor au foot sera combien trésor alobi nanga na foot saka 20 livres na sailier transfert na kakola te na discuta te asalanga pe discount itata ke serne to travailler place moko non na futa 20 livres na sailier transfert na tindela trésor alobi nanga tindelanga ba photo na bino mbaina Claudia na tindi ba photo na biso mbaina Claudia ayebisinga sujet na bino eza nini sujet na biso tolobaka motivation ya musala tolobaka ngo motivation ya musala na tindela trésor na tindele ba détail nyonso tout trésor pasa ela biso pe leaflet atindelanga na WhatsApp wana siko tokomaki vendredi tokomi samedi na bengi siko Claudia bonité ba message na tindele a fongola mais on répondre te est-ce que to ça la promotion be to ça la te Claudia bi Anita to ça na promotion te tito sola na janga bi pour mettre to zela tokomi samedi tokoma siko samedi Claudia lobi Anita to ça promotion te totika na biso na bengi trésor na bi trésor siko ndenge ni jamais dosa émission na biso lundi ti lelo a répondre te mais siko ndenge ni to ça la promotion be totika manji ko to zalo pesa na réponse nini alobi nanga ki Anita ko ça la promotion te avant oso ana jamais ngana bi c'est OK c'est bon wana za mutu na ye tanga alobi ne loko fo yoka pour ça bras droit ya Claudia pa bien Anita pa mettre to zela ba famille dimanche kokate ekoki ngai wana suna kota lisu na car na sokola na lata na ta make-up na te parfum na ke émission na tiki mobile nanga na tiki bana nanga na ke émission to sisi émission na ke so na studio na bureau na pas ça na na bengi yo na tindelo ba message au fongoli mais au répond so sister Anita na zalaki busy na comprendre nga pa message na biso siko eza ndenge ni lobi eza lundi to sala ngo lobi lundi abi na oui to sala lobi lundi mais benganga lobi na ye na ndako na tinde pe Claudia message ata kote na kenda ki boye bu tongo etanaka te lundi tongo etani na bandi kobenga po ayeba ke photo kuta na rendez-vous na biso lelo ayamba te pesa biso heure nini ayamba te ngana Claudia tobi OK lokwa na yebisaka déjà ke to banda 20h to sa nini to kende kaka na studio ne banda lundi ti dimanche ngana Claudia to ya na studio na ye beta porte benga ye afongola te ayamba pe biso na phone te to sa nini to kota na bakar to zonga eleki na ngope to bandi susu lundi mardi mercredi nga lobi na banda susu koluka ye na tindele su ba message yaya to linga to yeba lokwa to rataki next week to bato rataki last week lundi ese to osala ngasi lundi ezoya bande ko na tindele ba message na tindele ba voice na tindele nyonso tu kongola mais a olobelo roté lundi mardi mercredi to komati jeudi ti samedi dimanche a répondre nanga pété dimanche ko maraté et komi na kota su na car na ngai ne mission na kei ba famille malgré ça na okende ne mission wana a okosa ngai a yamba na phone te a répondre ngate mais ngai na okende nga kaka na bande ko kende kaka
mbongo na nga toyokanaka essence aopesanga pete so tokuta na ye sister Anita nazalaki busy on ando yango na phone te na ndo répondre yo te na vandika na bi wow aza ndenge na tiki na nga eleki dimanche pe koki toke na ki émission to sali pe sili na luki to sololi sister sorry again donc asenga sisu pardon pour la 3e fois ayamba ngate a répondre ngate na se pas mettre yaya lobi lundi toya boya ba famille biso sko tema tozaki maele to bande ko boya ko sala publicité que to sala émission kuna avant ayamba biso na phone to benga lundi leki ba lundi non so leka ba message pe azozwa ba message azozwa a fongola mais a yamba te siko ezaki jour musubwe ndinga yamba na te na groupe tozaka na 2 groupes à WhatsApp eza na groupe moko à WhatsApp o tozaki bato nyonso tout groupe musu ya WhatsApp ezaleka bato basala ba émission siko na moni na groupe à WhatsApp azokoma na ende ezaka masolo bato basolaka en général et puis na omona ba activité na studio na e salama a filmer pe na ba mariage ndemo siko na vena bi sikoyo ndeko yo aosa baramune pourquoi zo ko ignorer nga problème ngo eza nini il faut aloba ayebisa ngai et problème na ngai na ye ezani mais ngana to na problème te poto kuta dimanche to solaka bien na yaka na émission ne bon aosa bo ata kutaza busy yango ma famille nazo sikoyo na komela sikoyo message courage Anita courage merci donc tozana mama Nounou Senga tozana Senga Matondo so de Mouton TV bonsoir Ingeta naza awa bato bon batanga voilà ba mona est-ce que botanga bekanga mwinda na soyez bozo mona boye bisa. Okay, it says, hello boss, I hope boza bien. Why are you not responding to my phone calls and messages? But ozo koma na group oyo, please pesanga position na yo, thanks. Boyoki. Après réponse na ezalaki nini? He didn't respond. A répondaki te. A répondaki te. No, he responded and said why. In the group chat, he did. Te oza message mususu. Le dangela bana lingala po musu ba comprendre atende orela tangi. Bosongo malingala. Yeah, neka mwana na biso tanga donc pona loba na lingala donc ezalo ko lobi bonjour na ndimike oza bien please opesa nga position pona ko record na nini tokende pona koya na studio pesa nga position donc Anita tunaki apesa position et puis azokoma na ba groupe mususu mais azo répondre ba message ya Anita te which esalaki ke azo ignorer Anita eza ko zo kima mutu mais côté mususu za no active donc eloko esalaki biso pasi ya ngwana donc to mona neti mutu moko zo ya ko play donc Anita continue sikoyo tanga na komele message wana na tindele message oyo na privé et puis na tinda siko na groupe mususu wa auto zalaka ba mo siko tanga na te message wana groupe wana mwasi na ye ayeko koma message moko ya mulai fongola message wana comme ça otanga eza na ba papier nyonso tout au printemps tellement et ezomona na bien te to na choite il faut sikoyo to tangela bino ya kotangela yango o mwasi ne akoma message oyo. Okay, Jean-Marc has not been very active azana repos médical, even his bookings are extremely reduced. I manage his Instagram, YouTube and Facebook. Everything that's been posted on the social media recently has been done by me. Sorry sister, you are not the only one who has been unable to reach him. Please let's give him time as a vraiment a besoin ya ko take things step at the time. Soki omoni a canceler one émission na e para cancela ki yango menga na ebiki a cancela ki yango te eza because he needs to get off from work time to time. Sorry alobi nasuka komi sorry for the inconvenience. Okay, santé eza très important. Wana message ya mwasi na ye donc eloko nini o mwasi na ya komaki alobi ke non
sister Nita répond botika kobenga ngai na komaki loni mwasi na komaki alobi ke non tant nga na tindi message na groupe donc nga na komela ki ye po parce que na mona ki ye nga na zo komeli a répondre nga te mais na zo mona zo sa ba activité na ye et puis na groupe wana abande ko koma na ye yango asko na tindi ke message o na privé et puis na tindela yango susu pe na groupe wana mbala moko mwasi ne ay ko répondre nga ndenga lobi ke non sister Nita na problème ya santé yango wana avanda ki bongo aosala eloko te social media ne do Instagram ne maramninyo surtout ngane mutu na osalela ngo donc réponse ya Nita alobaki na no problem ya ngasi koyo zela ngasi koyo eloni na salaki tant moi sanga komi bongo ngamba moko na ye jour wana zaka na musala mba moko na ye rapide na eloba sister ngana za nzambe te pona ye ba ke azobela ou bien aza na repos médical en tant que sister na ye si o azana ngo aza maladi te ke mutu mo pena ke o aza eloko te na hôpitalité donc malade akoki pe kokoma message akoki pe ko répondre ngai ayebisa ke non sister Nita na minute one naza boye naza na énergie te nazobela ou bien naza boye na ko répondre yo soki na komi bien that's professional as a professional eloko fala sala yangwana ngana ebisi mwasi na ye yo ozomona ba message na ngande na komela mobile na yo omona nde na obenga mobile na yo fale yo komela nga oyebisanga ke sister Nita Michel aza bien te ako répondre otongo okoma malamu yo o répondre nga te oyebisanga eloko te nga na za nzambe te pona yeba azobela responded to everybody else in the group chat mais na groupe chat azokoma na ba activité na aosala na ye wana eza déjà lokuta moi ça lobi ke yem tando sala ba social media na ye nyonso tout eza déjà lokuta po parce que yo yebi to mona asala live na mariage moi ke ne ko filmer ka série wana ba ba ebete ke biso to banda olandela bango après ando filmer na ba mariage mususu et puis ba activité et banda ko sama toujours na studio na ye mbala moko temps ke ko bongo na tika kana nga lobi po mais te lokamba lobi za maladi na tiki nazi botala siko oyo désolé nde to lobi to kochela bino yango tokochela bino bomona message na ngata nga na komela ebise ke to banda live na biso jumaka toza na be preuve na ba message oyo. So Papa Mumbimba said, hello sis, I have not been well lately. I should be back to work by the end of the week. I will contact you shortly to replan. So to rebook your next slot, right? Siko tango mwasi na ya lobi na nga wana tango mwasi na lobi ke jabela nga na bi na za nzambe te pona yeba el azobela mbala moko yeti na nga message wa lobi na ke sister na za canceler like sans effet. Zela, it's okay, don't pick up. They're not gonna hear. Hello? Yeah, they're just calling and ending. Yeah, pick up from there. Hello? Trop faire. Like it's alive. Donc comment benga biso na ba privé donc ba benga ba benga soki azaki kokosa ndembalinga ba benga ete no cool IDs cool mutazobenga and they cool Claudia and they cool alobi bonjour ndeko nanga mwasi donc nazalaki bien te pendant tout ce temps ici mais na kozongela yo sima na fin ya semaine pona ko pesa yo temps pona koya na studio parce qu'on a lobeni yo otindela ke voice après komi hello brother okomi hello brother soki nani c'est là c'est bon OK sikoyo wana sikoyo tango mwasi ne akomi na groupe ke jamais kobela ngape na zong seke réponse na lobby ebonga na za nzambe pona yeba ke abande kobela ye alobi ngelo kote na oyeba te après kotindela nga message wana ke non sister sorry nazaki kobela na ko contacter yo tango na kozonga bien wana siko to leki ngape siko na vai na nga calme na olandela position na ye bona ba kolandela yo ela mais to olandela filmer na ba mariage ye wana na ba fête azo filmer et puis studio na ye e bande ko sala bota lokuta je na pesa bino na bongo a travailler na mutu te a travailler moko banda lundi ti dimanche na studio na ye wana travailler na mutu te linga kotia mutu ba travailler na te po parce que ja ko makasi akabaka te alinga kotia mutu ba travailler pa futa ye donc moi c'est déjà ko singa lo tel azobela aosa te mto sa mambwana sikoyo ba famille tango esalami bonga pe na vai na nga sikoyo nga pe na solo na timi na nga na expliquer bango tala problème ezabo timi na nga pe babi na nga Nita za na opposé tika ye biso kaka tokena ye tina suka
ngape na vana nga tokoma kolandela banda kolandela yo nandenge ozoke ko filmer na ba mariage nandenge studio na wana ezosala mwasi na aza lokuta ko sokozaki maladi ya nga yebi yo na yebi na musika ta kendeko na nga congolais na communauté mais depuis na vanda kina yo na yebi yo loba yo travailler na mutu te ozalaka yo moko la boya ko employer mutu akoma travailler po alinga ko futa mutu te botala ka one exemple bomona te mariage mikolo akomo ke filmer na mwasi na ye mutu ni sa salango po parce que ali ko futa mutu mbongo te a travailler na ye maboko makasa ka barate mwasi fatika na ndako mère parler azana parler atika na bana yo koma papa na mama bobimik bokesa la business botiki bana ou bien pas mutu musu ezala te en plus ba mariage ba te sila ba 2h 3h bokuta bana bino balali ezala te ou bien côté botike bokezo bango to boy te za business mama fatika na ndako occupé bana papa ke sa business alinga kozwa mutu te ba travailler na a travailler ka ye moko banda lundi ti dimanche moko pa lala na bureau na yango wana so eleki asuka wana o déjà les lokuta liboso bota lokuta liboso o mwasi na ye akosanga esika tokanga ka kaza lokuta akosangai batunanga balobi po mesata nita to landela makamnyo sotu esili nango ngapi na vana nga calme inshallah yebeke ngana zozela ye bona take lisusu na tourne mbongo na ngai et puis na tourne ye jour ni to banto sa live na biso Michel asala 2 semaines ayaka na émission na biso to banda ko sala wana to sala 2 semaines to elekaka na émission wana te po na soka ye ngapi na oya of course akima émission na ye moko mais siko loka amone ke moi ba TikTok e koma kinga na oluka ye akimaki ndeka to vanda ki bongo jour mususu boye ngape na vanda na ndako na moni sikoyo na groupe na biso ya WhatsApp o sikoyo batu basala émission na moni sikoyo ba voice batu banda solola ezalaki Junior Van na Gabriel na Sir Fifi ba solola na moi bonga ba solola ba loba ebi kendenge za boye tozoya to tika ba famille siko to bénéficier nini il faut to sala quelque chose pour penser que to liaka ngas ko natana yo ki ba voice ngabi lisolo est intéressé ngape na koti na lisolo ngape na bwa ki pe voice na ngezaki na ba voice to ndo solo ngabi ba famille boyebi ke makambo lobi eza bien eza ya solo biso ba mama mikolo boye to tika basi to tika mibali to tika basi bana ndako to ya awa eloko malonga pe to zwara te eza bula bien to sala quelque chose pour to kotisa mbongo Junior Vanga lobi ke non to organiser ba soirée comme ça to roteka bilo na kati masanga to zwambongo ezali ida bien Gabriel alobi ke non to sala banine o to sala fans waza to senga mbongo ya ba charité comme ça to kabuto pesa bana betiki ndambo biso pe to zwandambo Sir Fifi on pe alobi pe bongo après sikoyo ngapi na lobi idée ngo pe eza bien après to sukaka na biso na idée na bongo bande bona ngai pesa zalaki malade silié chala ye mbala moko beta atika voice alobi bino makamni nango boloba mbongo ni nanga malonga oya bato baliaka na YouTube awa babengaka pe mutu te oya mona lingi te akena ye alongwe na ye ba famille nga siko tema na moni ke ngane déjà to okende baboye moyen na répondre exacté na vanda na ka kalime mbona ota la position na bango nyonso tu ba famille muta kosola te muta loba eloko te botala ka ki ingratitude ya a reconnaître bolamu o ba mama mikolo na bayaka na émission te ba papa mikolo yo oke koloba na batuke d'avance muta benga bino te o alingita kende na ye o respecter ba mama na te o respecter bato ba yo vante ba tika basi na mami bana na bango te ba yo basa implice na YouTube na yo repesa ngwana mbala mo ba fani ko molela oyoki ngasko na yebisa bango ngasi bino ba pere donc makambo to sola po anite bolo bango kuna makambo to so na bino ngana olinga loba te po penser que ngande to kende boye so na bina loba ezala kaka nita mais soki ezake loko te ngana pese rabi nenga pese réponse mais na sa nini na boma na moto na vana nga calme bato so bazana groupe wana baloba elo monte natali kana bi bato ba mystique malade silié alobi oke po mette to kuta na dimanche nga natana bita oyo azela mama na bina bonke no yate naza off no ya ngati na kena na émission wana te basala pe dimanche ko te basali pe émission sikone émission wana tema bato ba mesana ko mona nga nita mavita ba mona ngati
mba moko bato bakoma ba message wapi Anita Mavita nde ezaka bato naka mama tumba omona mama tumba na biso aza wapi to misie ata na groupe bomoni opesa na papier nde na lobito yango oyo omoni opesa na papier omoni muto akomi alobi ni Monsieur, this week kozanga te. Oyo na groupe tozalaki na bango ya mune tozaki batebele to ochela bino na okanga ba photo bena na ocha yango mwebo moneza TikTok John this one this week kozanga te sikoyo na groupe na biso wana bandeko na nga ya basi na bandeko na nga mibali bakoma message bomwe toza yango na ba papier awa na okanga ba photo na ocha yango na Facebook po mutu na so mona yango na ocha le bino pe na TikTok bo mona yango bandeko na nga na groupe wana bakomi message balobi ke Anita Mavita babenga nga bakombe bele bamusu babenga nga mama tumba mama very toleka mama babesanga bakombe bele oto misio kozanga te dimanche ezoya nga pe na komela ba message na lobi kaka sister nazaki busy na koma message miss you too nga pe na komela ba ke na miss you guys too to mona na bino dimanche ezoya garçon mo azala peka na groupe na otanga kombo na ete ndeko na moko azana akomi sister I miss you na émission oyo make sure ozanga next week te mbala moko model aye wana siko message désolé moi mona te message oyo moi si Robert Jonathan please get busy na poto oyo papa if Anita can't make it please don't force it it's totally normal negativity bomoni yango ça. Bon, la kisa bata TikTok. Bon mon yango, wana siko moi ça jamais ayeta garçon wana ayebisinga ke Anita to miss yo kozanga te next week. Donc la kisi ke linga kite bato baloba mona na bien te. Alinga kite bato baloba ke ba missinga yi. Lokola bande kona babaki ba missinga ekomaki problème. Sikoyo mbala moko nga siko na tena bi moi Sophie o kwa nini boy. Wana na yeba kite problème na ngeza kinini. Mbala moko nga pe na komeli nga siko na komena ebise sister na komenga bona seka na ngate na komena tena tindela ke voice zonga omoni yango wana siko message ngam na komela ke botanga vana loba bomona ngo kitoko merci yaya bomoni balobini Read it. Sister Grace Jonathan is not forcing me to come. He just said to me, Nazangate this week, there is no problem for him to miss me when I am not in the show. Thank you. Siko boy bisanga makamuni ya mabe nga na lobaki. Na lobi na sister, ndeko na nga na mobali, aza na problème ite soka lobi ke o miss ngai a foxe ngai akomi message tant bandeko balobi na ke ba miss nga akomi message a lobi ke ayebisi siko ndeko wana lobi na pona nini yango ozoloba na Anita ozo miss ye na poto ozo forcer pona nini ya na poto bato bazala busy soki sister Anita next week pona nini ozo forcer aya susu next week pona nini na poto bato bazala busy soki Anita za na tante eza problème te mbamonga na zongela na ebise sister Kingandi ndenge za bongo a forcer ngai te ezaka a miss ngai nde omoni soki bato bazo miss yo ezalaka bongo atande na sala émission na nga na YouTube na ngai so na salite bato baloba na nga Anita neni mikolo omoni eza normal mbala moko fiyango atika ngai te mbala moko ayesu abwaka lisusu deuxième message alobi na ngai fotanga abwakaki message ayeko tinda message ya mibale this one but she said the problem is that you see how much they watch your show sikoyo tangela bango siko message tanga na lobi ke eza normal bato fo ba missinga po parce que balinganga baza ba famille nanga après wana boyoka siko message ya komela ngai. And she said, no problem, sister, you are right. I see how much they watch and share YouTube videos. In Lingala, azo tindra bambwake la. So videos not high. Donc, ceux qui n'est pas batala kayo, donc ceux qui balinga kayo, azo mona côté ne ba partager ba vidéo ya YouTube te. Donc ça le col azo kitisa na sens wana. Donc so bo comprendre bien ça le col a chrétien ngai. Pour le kwa ngana lobaki ndenge bato ba binanga ke ba mankenga ba miss ngai do ba linganga baza famille nanga. Ya zongelinga so akomi. Alobi ke wait no. After she said that she left the group chat.
te wana ezalaki after And kanga you just said lobaki bad vibes, very negative. sikoyo aye koloba mosusu na print te mezali ntango aye kokoma message wana ke ye alobi nga siko nalobi na ye non soki moto azomisi yo eza normal ye siko alobi nanga ke soki bamisaka soki pene ya solo balingaka yo fale bapartage bavideo na yo fale baview na yo ezala ebele kutu. Someone said, Azazua, moi si ya tonton ango. Makasi, boyeba pardon, nita na kati yo. Alobi bonga na ebisi ye o. E bongo soki baview na ngai, obie bapartage, yo ebi neni bongo bapartagera bavideo na ngai te. Mbala moko asala nini alongwa na groupe. Siko tanga lo fongola fona tela bango voice onga na lobaka na etanga longwa na groupe boyo kasiko voice oyo ngai na tikila ke mais na ebi ke message oyo e komela yo bato ba otinde lwango listen sis ko chrétien ngate comprendre to la famille to dire la situation na ndenga famille na ebi te problème na yo nanga eza nini na ebi te mamu yo zo luka pa na ngai yeah please ko chrétien ngate so lingo luka guerre na wrong person not me. Comprendre. I don't know why Ozoloba Kenini can see how much they watch and they share your videos. No, it doesn't matter how much my views on YouTube nanga. Yes, bato balinganga, ba share ba video nanga et puis batala yango. Comprendre. Kotala how many people ba view on ngote. Yeah, let me tell you something. Kotala how many bavio onga zana ngote. Omoninga nita na star kala. Moninga na CD, ngana vedette, ngana star na mboka oyo. Nga Europe mobimba baebinga. Kongo mobimba te me Kongo ndambo baebinga ngai so yebinga te. So koti na YouTube beti kombo na ngomo na sala mambe pele na UK, na sala ba film, na sala ba théâtre, na sala ba émission, na banda ko présenter émission imparte émission monene ya bafana. Mutu nyonso na Londres ayebe émission wana. Yeah, na zala na kata CD no mona na ba CD bele ba banda ko na bango nga anita mavita azali. Na stopaki yango o parce que nangaki na concentré na mamba classe na sisa université na ngai wana ezalaki priorité na nga nazana ma qualification na ma hand pende na koma kosala lelo na ninga moninga na tikaki mamba social media na tikaka mambo na ndaya kosala tango na silis na mwesko na komi poser na osala na nga bien ok na banda siko YouTube na nga ko chrétien ngate ko ignorer ba views na ngate olobake I can see how much batala kayo how much ba share ba view ba videos now what the meaning of that okay chengai wrong person love comprendre even along way na ebi ke message o e komela yo let me tell you something ngana problem na yo te so za problem na etali yo ngana problem na yo te comprendre na problème na te please ko chrétien ngate toza famille tozala bien totikala bien ko luka ba problème parce que problème ezate ngana problème na yo te yeah ngana problème na yo te ko oyo eza o chrétien nga omoni ngana azabwe na mwa mukete na mukolo ngana yuma te na yebi ndenge monde etambola donc ndenge komi boyeke how much batu batala nga how much batu ba share ba video na ngai donc chrétien ngake ba view na eza mukie ceux qui ezake batu balingaka yo là ko not sister people they love me people batala nga on comprend eza congolais abongo alinga ko ajuko le congolais alinga ko promote biloko muninga te congolais alinga ko partager biloko baninga te kaka few people oyo ba share biloko na nga few people o batala ngai message na ngai ekendaka as long message o nga nita na sala na YouTube na ngai ekendaka dase yango elonga na sepela nango nga batu botala nga 200 batu batala nga 300 batu batala nga 400 etaze mata nga natala ba views te comprendre nga natala nga message na nga ekoma donc please sister soki olingo chrétien nga please chrétien nga na prophet you know my number chrétien nga na prophet ko chrétien nga awate yeah oza bien lancer message o ekomela even olonga na groupe ekomela ok qui est la deuxième mais soit deuxième ok omoni ngai nde naza boye na problématique te en plus nga nalukela bato ba problème te navai na moko mpe for long time nasi bato bayebi nga ngai
Jamais que na kona mo ba biso ke Anita telema ke o manke mutu Anita telema ko so na mutu be na ngai na zarabo mote ngana respectera bato be ba respectera ngana sexera bato be sexa ngana linga bato be ba linga donc ngai na za muto yo na linga ba problème te mais siko na muto na ke na mamna nga tout droit na linga ko tambo na mamna nga na ki professionnel donc à partir musalo ngana sala lo kana dila na mamna nga na professionnel na bulara mutu nyonso tout fatambo na mamna ya ki professionnel ata 100% te makambo ekende na ata na ndenge moko ya bien comprendre ngai na problématique te na lukela bato ba problème te mais soki mutu lukela nga ba problème na kochoa mabesi ya odili na yo na ya kochoa mabesi ya odili na situation wana pona la kisayo yo ndi mutu za wrong wana wrong te o comprendre donc na sepela ta mukete 100% na sepela ta mukete. OK. Siko ba famille boyoki wana tango siko tanga komelinga message asuka wana ke soki balinga kayo fallait ba partager ba vidéo na yo fallait ba view na yo ezala ebele mbala moko sa nini alongwe na groupe nga siko na sepela na ngote na parce qu'on attend na bi oh mona mwaso ayaki mission bendenge ni po aye mama ko takenga papa akoyeba message moko boya mabe akei pourquoi olongwe na groupe wana ezaki voice na musu na tika po fa na nga ebunga fo na nga na ndo utiliser ebunga nga okutu chance po parce que na tindera on na bureau ya moni ba biloko ebimi mais ezebele to ndena lobi to kochela binango sikoyo nga na lobi oh yo soki pena po mezate comment yo ko longa ka groupe bongo na loyengi alonga mama na groupe so bo tali abo na left kota na bon na alonga mama na groupe yango bomenga na tikela ke voice wana suka ke atolongwe message oyo ekomela yo ba oyebisa yo nga siko na lobi oh eloni makambo sala YouTube ndeza bo basomba ba view mutu pe ko somba ba view nga linga ko somba ba view te ponga na linga message na nga bata solo batala yango na linga message na nga bata solo batala yango ba view malongani yaza nango na YouTube na ye na okeno musika te afana bandota ke ja koti moi ça ja alongwe na groupe ba phone bandi ko bengama oh Anita nini ngasi ko na olinga na yeba na ko momitu na ko motuna bango moi ça jamais za la bongo comportement za ndenge ni disgusting fi wana za ndeni pourquoi réaction les amabe na salieni est-ce que loko za na seto nga na yebite mbala moko kaka batu na bango bazala Anita yo yeba te moi ça asaila ozuwa ndo mona ke no bonga asaila nga bizuwa na sali chinini o omoni jour oyo yakana ndenge baraki Anita na sepelaka na o makasi donc ndongo yepe na bwe na sepeli komona o pe na présence na émission nanga chaîne na côté lote mais alobaka ngo na ndenga mabete alobaka na yeke sepelaka na nga na ndenge ya mabete atake ser na ye ko chaye mwa poa ne loko nazo sala asaela nga zuwa akanisela ngai mabe o nga mokutu na yebi na ngati donc ba guerre nyonso tu bo mona ndenge abandaka ngo kala o nde bo mona koma na Facebook abandango lelo te akaniselanga mabe aoyebisa muto ayebisanga ke non Anita to tinda mobile nanga ba message ebele azokomela mobile nanga ebele po ani ozali soki nga Anita na tindelaka mobile no ba message ya bolingo yako expose nga na pesi yo nzela soki nga Anita na draga mobile na yo na bandeko linga mobile na ona yaka na émission na pona linga mobile na yo na botola mobile yaka ko expose nga la kisa yango na pesi yo nzela nga moko ngasi kuna lobi ndeko wana oh ngai na yaka na place wana na linga jete aza yuma nga bima na ba yuma te no côté yuma aza yuma aza sans esprit nga na ko bi te nga na za na mobile na ngati le po anoko côté ayuma nga michete papa mbimba aza yuma mutu utaloba nga Anita bombanga eleka ka bonga se donc wo yo a famille na ko bimisa kombo na oti donc guerre wana bandela nga na neto zokena to ndenge to utaki na côté to ye mutapeisa moto po ezake akanisela nga mabe ngai na yeko botole mobali tu ngai na yeko bimana mobali na ye benga na bimana mobali na ye ba famille nga musala na salaka to benga ba pasia na biso ba darling to benga bango ba love scary
bozela o comprendre ngana bana ya moni temps ngana sola na bino ya moni temps ngana sola batebe bayebi na benga ba madali sister madali brother my love madali ezaka na ndenga mabete mais soki bino ba kongole ngana obengo darling na obengo love yo ze on ndenge muso memi nga likolo ngana ozaka na niveau na zawana yo memi on na likolo etalinga te nga bongo chance pe ba famille nde na ndo tinda message na tikala ko benge darling ando be kutu boss na benga ye boss na tikala ko loba makambo teke o darling na tikala ko sala yango te no mama nga so na pesa mutu merci na chaka signe na boye et puis na chena love Michel na salaka yango te direct nzamba yebaka siko na yebite bandeko nanga zuwa o mwasa nisike ngai soki pe na bimaki na mobali na ye soki pe na yaki na boto na mobali na ye bandeko nanga na yebite eksuki bongo siko yo ta o mwasa longwe to solo li kande bato to komo benga na kaka to benga ni benga ngabi si pa meyate na comprendre siko pourquoi azalaki ngana bonga na zaki di ba bofongola ngati lokwa na comprendre ye c'est bon et sili nango et puis na zaboy na ozonga nanga lisusu kuna te ngana bango to sila na biso ma famille after 20 minutes bon boy bi trésor image non trésor image trésor image o asala la rabino ba o asala ba t-shirt ba lif eta lokutana escroc wana yepe musu trésor image oyo kangati escroc yo escroc numéro 1 yo toye na yo image ne bomoni wana mukala ya aza mwana musala shell binganga ko tuté trésor abenga na phone allo kande na lo bana bino boy allo na yambiye na yebise yaya boni pona nga yebi na benga ke yaya na benga ke pena ya trésor na yambiye na phone allo na bi yaya ndeni Anita osali mabe na tuna ese ya calm down zaka na sali nini trésor agangelanga na phone lokola mwana mukie Anita osali mabe il fallait pas au répondre moi ça ndenga bande ko koma ba message mo fallait pas lo beloko te falo lukande ngai ma famille na pesa e chance assise na tuni aussi on assise na bi c'est trésor how dare you obenga na phone nga o gangela nga Anita mwasi ya mutu likolo nango mama ya bana misatu leki ya batu ya batu nazana ba nièce nanga nazana ba leki nanga ya basi mibali trésor abenga nga na phone agangela nga ba famille pona nini nga na répondaki mwasa jamais alobi nanga ndenge za bongo na groupe wana mususu wana tozana nga mibale nazolongola yo soko lina longolo to il faut osenga mwasa pardon. Can you imagine ba famille bomoni côté tension nange mata depuis jour wana na goma na tension marambo yo trésor sama c'est sia agangela mwasa libala merci ange o bomona ke wana kumisaka ke o na communauté to respecter ba sœur na biso lokuta o alakisi ngai makamba yebisaka bino na émission na bongo eza lokuta azana deux fesses ana double face o azalaka nango na image na émission na mutu mususu o pazaka nango libande émission mutu mususu to image ya kumisaka na communauté to respecter ba respectanga te nga na respecta trésor ayebi na benga ki ya na solaka ne na respect nyonso tout mais abenga nga na phone aogangela ngai trésor azoloba na nga Anita kande na zaboye na kesenga moi seul pardon na toni trésor nga non je monsieur pardon na salie nini yo ozana kata groupe omoni maman sine leki monsieur ne mta chrétien nga na ndenge nyonso tout alobi akoloba n'importe quoi asala ko sala adiminer nga na social media siko nga na nita na kesenga pardon yebi c'est trésor zana aider yo omoni nga tina kufa na osenga moi ça Jean-Michel pardon te longola nga na groupe wana longola nga pe na groupe ya émission na ya pe lisusu te. Et puis na benga Junior Vangu na c'est Junior Vangu au monde des aboy na oya sur émission na bino te na rotika la ko ya suté le quoi to silani bo to silani nga bien te et si na oya suté boyo kasiko le coutage ya très image à lobi na ngai Anita na olongolo na groupe wana mususu po eza groupe a famille na bango ba famille siko yo très to vandi au moins le kuta na yo très que groupe wana ya WhatsApp eza ya famille na bango eza ya famille na bango na ndeni ezalaka ndeni ba famille ezalaka anniversaire ya wedding ya bango ya mariage ya ye mwasi na ye biso na groupe wana na bandeko mususu bazaka to salala bango surprise to mema bango na restaurant yanga to fongola groupe wana po baye bate to fongola groupe wana po na to po aye bate mam to sala
tangu kobima na biso esilaki biso nyonso tosoyo na kati ya groupe wana sikoyo tosala nini groupe oyo tokanga yango ube totika groupe oyo biso tosala yango biso nyonso toyokanaka te totika groupe oyo ezala yango ya biso nyonso tu comme ça tobwakaka babiloko na biso balie na biso awa maître nanga ke groupe wana ezalaka nini o groupe wana ezalaka nini o ezalaka groupe ya famille na bango wana déjà lokuta trésor akosi ke groupe ezalaka famille na bango eza groupe ya famille na bango te tofongolaka yango mpona nde tobimaka après todesidaki totika yango mpona biso nyonso tu totunaka totiango kombo nini totia kombo ya groupe wana ya kombo ya studio eloko kaka totia kombo ya studio na ye mais Facebook WhatsApp wana ezalaka ye te trésor asala bongo boba famille eleka nango eleka nanga pe na vanda nanga bango pe bavanda na kwe na bango ba masolo ka ndenge yaka ezoya nte nde bomoni azalo boko makasi ba famille bomoni ndenge to sala émission soli ozo kaza kotala yango ndenge to yaka wana ata maya pamba oyo jamais batuté ata un livre pamba oyo la pesaka batu te na émission na bango ndenge na kenda wana na mela mai deux fois mai yango pe apesa biso ndenge nini tanto ye tomoni ke to loba na molunge ngai na bandeko mosusu tolobi ata mai ya pamba to mela te abima kenda kosomba mai jour mosusu pe ka bongo tolobi ata mai te camarade ne mukala na mwana musala tolobi ke ça eloko te biso tolobi komesa eloko te il faut to mela mai bake basomba mai bon rezo bomoni ba mama mikonde bavandra na émission wana ata ini va pamba tina mai apesaka batu te apesa eloko te mai te eloko te ba famille nga tanto sala émission bomoni nde tovandi boy na lambi bazomela na lambi tonga na sala so na zokosa botu na batu nyonso so na zokosa botu na Ginette Milonga botu na Sœur Colette moi ça passe slip botu na Claude batu nyonso bayaka awa exactly batu nyonso tu bayebi ke ngai tanto sangana ga boye na sala nini na pesaka batu biloko kolia na pesaka batu biloko komela po eza éducation ba parents nanga ba pesanga Michel éducation ko kaba aratango na famille na bango aratango na école aratango na église na ndako libala na epe aratango yango bomoni ange ba kabarate ba loboko makasi ata mai ya pamba oyo batikala ko pesa biso mai te ata kolanda te ata mai ya pamba o ba famille Jean-Michel apesaka batu tes ba famille ata mai ya pamba o Jean-Michel apesaka batu te loko te normalement bino boyebi soki mutu normalement mutu soka Jean-Michel na ba trésor batindi ba mwana bango normalement batu mutu soki ozo ke ne pas mutu to sala ni ata moi ti ata moi biscuit to pesa to na poto biscuit na ti ke no wapi mai ke no wapi bandeko to bando sana ba émission o bolanda nga na minito soki na okosa boloba bokoma commentaire ni to okosa est-ce que pesa biso mai to mela mai onga na mona na misu na nga deux fois poto senga ye moko na makanisi nezala te ke na kanisa bandeko na nga mai ba famille na ngai ngande bomoni nga boy na salaka chaque dimanche chaque samedi na salaka samedi na butu na bimaka dimanche na tongo na lalaka na linga ko bima dimanche tipo parce que lundi ba na classe bango bazwanga chaque dimanche na ke na ko sala émission pa na bango donc ndenge na yaka bongo na lalaka te so na uti musala na ye na tongo na bongisi ndako na bongisi ba na nga na lambi na sokoli ngai wana na sani ni na ke émission na bango balobaka to banda 20h to banda 20h to banda ka reta to 6 reta to koma na koma na ndako na nga na kosa bino eta musomo na 23h30 minuit na ye ata na un livre te ati sans apambo ba pesinga te ata mai ya pambo na melite na sacrifier ba pongi na ngai ba énergie na nga na tikaka bana na ngai na tikaka mobali na nga kenda na mbetu ye moko na yaka kolande après bana nga bakenda kolala na mbetu sangai na lalaka te na utaka na chief ba famille bolanda nga bien na salaka samedi na yebisa bango ba yebi na sala samedi na bimaka dimanche na tongo na ye après au mona ngai na lambi na bongisi ndako na kipe mobali na kipe bana ke émission pong eza lokwa na ke musala mususu po afuta nga mbongo na ngai afuta ngai te po apesa biso 1 heure to leka na émission apesa ngai te
Jean Loboko makasi azana lack of communication, azana manque ya communication. Ayebi ko garder relation te, ayebi nde basola na batu te. Bino bato bo kote la ye. Bozo lobake non, Jean la kabien ka calme. Omoni bato ba lobaka te batu mabe. Jamais ko filmer na pa na bino bo moni ka resili bo ebi bo vandi na yete. Ngana vandi na Jean ona ke na ye. Aye ko lié. Na ye ko lié. Ponga na mutu mo so na ye place. Bon mon na vanda calme. Donc nazo ko étudier caractère ya mutu, nazo ko analyse na otala mutu nyo surtout. Ja mutu oyo akabarate, ana esprit mabe. Ana esprit oyo ko utiliser batu. Ana esprit ko utiliser batu. Bino moko bota na YouTube na ye. Ba banda émission na batu belé. Batu nyo surtout ba kenda. Po anini comportement. Soko travailler na yo. Soko za esprit dire te oza yuma a utiliser yo. Mais ce que tu m'as coûté nga na yuma te, nga ba utiliser nga te, nga na sala adil, yongo moni nga na bango toke boy. Batu ba longwa akoka bango te, ba solo la bien te. Donc nga pendo bomoni nga na longa na émission pour penser que à respecter agreement na biso te din na nga esimbite to kabona nenga mabe. Batu nyoso to ba leka Michel ba kabona mabe. Ata bata kenda ko filmer bango. Bakabona mabe, bato basala ka babiloko na bango ba clip na bango, bakabona mabe. Donc eza comportement. Eza comportement mabe. Soki na lobi na bino na chafan bato ba benga bo yoka bato ba témoigner. Avant to décider to sa live photo soli na bato ba témoignage eza ebele. Bato belé ba benga nga. Ba lo balanga malgré ça ba esenga na sa live photo mais bato ba pesa ba exemple na bango pona aza comportement na yebisa bino aza comportement mabe ana business ya bien nzamba pesi ma yebi ndenga ko garder relation na batuté ayebi ndenga ko soana batuté. OK. Siko ndenge bango balobi ke à travers pour la communauté te batu mususu balobi ke Jean Zarane bongo te anita zoko sela ye makambu bino moko bo comprendre siko ke ezalaki ndenge moi sina acha kina ba commentaire moi sina acha kina ba commentaire alobi ke Anita to bengana kiye na show to lingo travailler te pour asa comportement mabe et puis alobi ke Anita asa ndoki et là mususu pe babakisa ki balobi omela radiamba mususu pe alobaki nini those three things sikoyo ngai na lingi na yeba bozaki na relation ya bien na moi c'est avant beaucoup na niveau oyo. Ba famille ngande na zabwe na mwasa za na relation na eta kama na ngati na yedi epete na vie na nga moi a fanatique na nga abanda ko tala nga depuis nga na banda maram na nga amona nga na TV na vie botokuta na été mais approcher qui au quand même temps ko travailler yes approcher ki ngai et puis tokuta na jour to kenda ki pona anniversaire na bango ya mariage na bango et puis nga na zoye bana birthday na yo ayaka amelaki bati donc na yaka yo malamu mama donc mutu oyo olia na ye omela na ye azaka ndoki te mais kaka pona eloko na yazo senga bo futa ye obenga ndoki bobengi ndoki bobengi mwasi amelaka diamba donc mwasi ya mutu bozo dénigrer na niveau oyo mama ya batu siko bana na yeso iba yoki parce azana bana ala mwana ya mukolo ayoka siko bo finga mama na ye bo mona ne bo bebisa réputation na ye ata yo moko zala mwasi malamu atongaka ndako mwasi malamu abomaka moto mama yo saleli sagesse ki mwasi ya ki mwasi libala te o sage te parce que oza essentiel parce que so ozaki sage onga lukanita no boma moto oyo lobi te to boma moto mais yo saleli na yo ki yanke otindi batu naba obazo benga biso naba obazo finga biso na commentaire depuis to cha makamu ya live oyo donc to finga mi to lobami elu makamu belé yana ngo problème te parce que ko finga ezaka rapo tozolo ba vérité au moins vérité sango tant ezo bima batu bakoka ngote mais vérité pe ba bomba ngote donc Anita yaki pour s'expliquer pour batu ba comprendre pour batu belé ba opese faute que azamu tu mabe bona boye ba longola ye na show donc pour comprendre siko au côté li solon ezo kende siko Anita na minute oyo avant to sala live oyo to osololi na batu Michel place au Vandi 13 âge Junior Vangu yo Gabriel na oyela yo na sœur Fifi na Tete est-ce que nga ba bengana nga na émission wana place bozali bo pesa réponse publique yoka jamais ngana nga na émission na yo est-ce que bino bo bengana ngai trésor ami Junior Vangu koto zali jour asuka tonto so na to marambe lo bima na benoni et sili na oya su na émission na bino te
trésor obenga ngo gangelanga na fona suka na ebisa nini na roya na nga lisusu te nga na longwanga moko te bino bobenga na ngai alobi ke bolongolanga po comportement na ngezaki mabe yango nga na réaction na ngeza boy donc kanda eza pona balongola kiyo et puis alobaki eloko moko alobi ozolinga ozwa succès kande na lobaki Claudia succès ninga na oluka nga na oluka si soki nazali na besoin succès na lingaki na sala grim chete nenga michete ke atela nga petrol na car nanga nenga ine na lekra na sido nenga na sala yango ya ofele pona sentiment ndenge bato bazawa na bakendaka do ezaka na moi bato so bazana na longo ka des personnes oyo basala yango na makamo bango bazala yango asese mais nyoso batika na basala ka pona visibilité po bato bayeba bango ono so bomoni batika nde moni bandeko na bayaka ka po bayeba bango ngana na tina baye bangate ngana o provoquer bino te na provoquer bino na nini ngana za problématique te ngana swana na batu te ngana sala makam nanga ngana za bien éduqué na mboko yo muto tele matala sa musapike Anita mankanga Anita finganga azate na finga mutu te na mankara mikolo te na respectara mikolo na solara na batu bien nde na za av yo lo balanga ke to benga po to benga nene mission na biso aza comportement mabe yo nga Anita comportement mabe on a sali nini na travail na bate belé na mboko yo awa na kota na social media da âge à 17 ans ba famille moi nanga liboso zaka na 6 mois moi nanga liboso zaka na 6 mois tanga na bandi mambo sa théâtre na mboko na travail na Popol Mukelenge o aza leader na kata mboka oyo botuna ye ba vrai leader botuna ye soki nga Anita na mankai botuna ye comportement na ngai na travailler na kasongo o boyebi botune na travailler na Alino Kasongo na ye moko Junior Vangu vienga Dios na travailler na bavenga Dios na nga travailler na Papa Alobe Maresi eto sala eloko mo mebimate me na travail botu na comportement na ngai epa na bango soki comportement na ngai eza mabe soki attitude na ngai eza mabe oyo mo lobi na travail na Gauthier Mascotte antenne mulai o azape na boss vrai producteur a tongo ya tongo na ndeko présenter émission na ya bafana émission impact na bandeko ya ba star na biso mboko boyebi ba star nyoso to boyebi o ba wera o ba jibe nga Anita na bandeko présenter émission wana botu na bango comportement na nga na beba na bango te na minute ndene nzabo na travailler na V12 voilà na travailler na Serge Fataki na travailler na Duche malgré to umete me botu na bango tanga na zara na bango na zara ndenge nini comportement na nga na bango eza ndenge nini yo ke lo balanga ke bo bengana nga na émission na bino pona na comportement na nga mabe yaya yo ebinga Anita te yo ebi famille nga na yuti te toza bien éduqué et puis to tanga ka yaya to tanga be to tanga ka nde naza boye na yango bomona vie na ngezala boye te na tambola ka boye na musala na nga na sala ka la ba professionnel na nga nyonso tout bo behave quoi professionnel tant yo sa business no nga ni te ke yo no nazo ko expert pa na yo oza professionnel aza professionnel te comment yo muto bengo yamba te comment muto ko melo message yo yamba te la kisi nini ozo ko ignorer ba message na ngai atako toza busy yango atako toza ozo bela ngo moi sino azawa na partenaire pour aider yo ke lo ba ke bo bengala nga na mission na yo yebi bato ko même ba linganga na travail na ba mena lingara te ponde na koma na nga busy yo ba nga ke bo bengala nga bino bo bengala ngai bino bo bengana ngai na aloba na yo na komba bana na ngai omoni bino lokwa bolobi ke bo memanga na koti ngai bo edenga bo memanga na koti mais bo bosana te nga na travailler ki na compagnie na yo ozana ba image na nga na YouTube na yo ofuta ngai mbongo na ngai te ozana mbongo na ngai il fallait futa nga mbongo nde to yokana ko chela ngai sans opesa nga mbongo na ngai te il fallait opesa ngai iner na leka opesa ngai to lo do memanga na koti o edengai zala si o memanga na koti mais yebaka ke nga na sana compagnie na yo mais yo futa ngai te chel na ndaku na yo olesa bana na yo na mbongo na YouTube na longi na nga na énergie na ngai o ngana pirate yango na longi na nga na énergie na nga YouTube azofuta mbongo ozolia na longi na nga na énergie na ngai mais o reconnaître bolam o nga Anita na salité
to kabwana ngana bino na ndenga mabe ndenge to swana ngana bino wana soki bozaki bata mayele bolinga bo reconnaître bolamo ngala salaki pa na bino bolinga bo benga nga Anita yona mwasi bino be boaka ndengo yona loba boza sans esprit mayele bino ne kusi donc bato o bino na nzela prière bolongwa fallait boluka muninga bino na nzela prière bolongwa il fallait boluka quand même muninga bolobi ke mabe koi to kabwani manenga mabe mebo mbongo na yango yo sala boy donc yo memanga na koti yo ndongo zana kuti yo ndongo tozala nyongo na nga bino bo escroquer ngai bo utiliser nga bo use nga mais yo bina ngo memanga na koti yo motunaki nga question Anita yebisa biso to escroquer au combien bo compter na be mission nga na ya pa na bino combien bino bo compter be mission o nga na ya pa na bino combien o nga na salela bino yango na mbongo na ngai bo futa ngai bo futanga mbongo nanga boyebaka na otika bino te omoni lokwa isi moto opesi nga kanda na lingana sa émission te na ngana boma nanga moto pona tika ki déjà na yoka ki ba conseil bato balobi nanga mais tellement oyoko loba ba bêtise otie na mitu ya bato ke ngai Anita na oloba bo parce que bo bengana nga na za lokuta na za ndoki na besoin de délivrance na melaka diamba na ola kisosi ko ke ngana melaka diamba na ola soke nga na ndoki na ola kisoke nga na lokuta omoni bino na otika bino jamais ti mon kobo pianga mbongo na nga ndenga na leka na YouTube na bino so bo pianga mbongo na nga te boyebaka Jean-Michel Côté Zali na bando ko sala bino ba video soki na sala live te na ko sala bino ba video soki na live na lamuki na raisonner mbongo na ngeza na maboko na bino bo zwa video bo bloquer nga na ba Facebook na bino mais ba otinde la bino ngo omoni TikTok yemoka para télécharger biso TikTok ye na monde entier na ko banda ko sala bino ba video timo ko boko pianga mbongo na nga to kabona nga na bino na kanda so bozaka bata mayele boyenga boluka nga to bongisa po parce que bo reconnaître bolamo nga na sala pa na bino po bino ne bosala nga mabe bokosanga bo escroquanga bo utilisanga boluka nga te to kabona bongo allez Michel oyo loba audace to ça go for me page merci yo sikoyo oya ko finga nga Anita osupe courage o moni teke ba mission ko manga na bando répondre te et puis otindi bato foli ba faire kakati bo finga nga o maile mukuse ndeko mwasi et puis ndeko za bongo o vanda kana ndaku o lia ka mbongo YouTube o lia ka mbongo leta yango no yebi passe ya mbongo te biso bato to kendaka kayu to yebi passe ya mbongo o moni biso bato to sala to yebi passe ya mbongo o menga na olandela mbongo nga yo tellement o yebi passe ya mbongo te yango mona ka bongo oya ofinga nga yo ofinga nga Anita nana mwana nga mobali mwana nga mobala na 16 ans o moni o aza mwana na nga aza nièce na ngai ba misu baza na sima na nga ngaku na osona na yo te osona na ngai ngana boswa na yo te pona opesa o chance na opesa succès te na bato ba osona no eza ba nièce na nga ba leki na nga Anita te o manke nga o fingi nga o lobi n'importe quoi o sambwisi ngai na TikTok na YouTube na Facebook ozo sala ba fake profil o finga basu ata yo moko ndeko mwasi raisonnaki te bomemanga na tribunal za escroquer ngai ayebi kosolela bato ayebi kogarder relation te napesaka mo exemple moke omoi neti ndeko mwana biso Mundele Ndombe boza calme please pardon ba mikolo ba olanda to sala maram na professionnel Mundele Ndombe mwana biso wana asala la musique mo pa nimanga na ba feti siko ndenga zana yo benge na feti na yo aya ko saela yo ofuti mbongo nete ausilika no fofo bo pese mbongo na ya somba ba forme na mwana biso zaka saper ayembaka asomba bilamba na pene original ya fake te siko so Mundele Ndombe siliki bo mone mwana mabe of course no soki ndeko na musuko mezaki na Hortense ezaki Hortense to koma ikombo na moyibi ata pena moyibi boza calme bandeko na nga nyonso tu wana soko sale mabe aosilika ngape nazaka mutu loko abango ndeko na nga Hortense one man Hortense ndeko na nga so basalo mabe ya kobuka na te silika Clara de Bruxelles ma copine to vanda na yo yebi comportement na nga mama c'est Clara c'est na nice bino boyebi comportement na ngeza la ndenge ni
siko na pesi yo devoir continuer na ba dérange on meminga pas o meminga na koti kango te ponga na otika langa bino te zwa vidéo oyo ke no la sa sollicite na otala mwana mwasa nga sali vidéo mususu po nga na bezo bo menga na koti comme ça juge wana a otuna yo so nga na sana compagnie na o ato longoli ba vidéo na ngai o nga na sana YouTube na yo ko banga te toza nango déjà to copia ki yango to po toza na ba évidence nyonso to ozela yo o memanga na koti tant to na koti tokolakisa nyonso tu soko longoli elongi nanga na YouTube na yo na Facebook na yo ko banga te et si to copier kana si toza nango donc évidence ezali ke ngai Anita na sala na compagnie ya Heaven na ba mais bo futanga mbongo na ngai te yo skoyo memanga na koti totala na yeli siko trésor yo ebite yo za escroc yo na yebite na communauté oza escroc mange yo business ke na liboso te poani muta chwasa ka muta chwa mange okosa ka batu Claude ya za pesa témoignage ya trésor toto bandanga YouTube sima ya ba polo na biso sala ka to sala bon to futa embongo na biso ni trésor biloko na biso. Et puis série mon repos maintenant ça makama basa la royeb c'est bino aussi la héros le couteau ba oya ba ngani bino the police ngana sala fête na nyokoma zo image yo ningo chamu noko yo gangela nganita escroc yo ndo oza bongo oza escroc oza impoli na yo mo ndo oza mo trésor bon mwende bazande basala émission wana bolanda bonte ba hypocrite no bavanda wana ndenge bazaka na émission wana bango te libanda ba bango te bayoka na kutu te bango na bango nde bomoni bango bongo bayoka na te bayoka na te trésor lokuta on est qu'on force maramna kasi oloba lokola mwasi trésor mwasa loba bongo te mobali ami pardon oloba lokola mwasi mobala loba bongo te trésor zalaka na charisme ozanga charisme oloba churu lokola nini biso basi to loba boye mwasi fo loba boye mais trésor loba trop et puis so moni mobali yalingi ka fond trop c'est que songi trésor yo manke ngai trésor ele ko pesinga kanda ba famille eza bon parce que trésor a côté mwasi ya elle bomoni pourquoi na silike trésor azu par ya Michel et puis à côté na yemoko falaza na kat a considérer nga pe na zande ko na ya communauté mais trésor azu ki par ya mwasi abenga nga na fond agangela nga pona mwasi trésor yo so zaki mutu malamu soki pena olinga janga solo olinga falo luka kimia falo lo banete moto Anita zaka ndeko na biso to vanda to bongisa likambo trésor osala ki yango osala ngo te ba famille ndebo moninga boy ndebo lo banga fete obongisa tozwa ta ko bongisa te po bango balinga na bango to bongisa te makambo ezaki na social media ezaki na WhatsApp eza social media yango moninga pe ko sisa na social media makambo ya ne o eza mambo ane o teza makambo eleke na ne wana ke to pesa bango temps na pesa ki bango temps et puis bando provoquer ngai na Facebook na akoma ba statut mabete ja makambo eleki akomi na statut na e alobi fo bozala kef na communauté oyo some people baza very dangerous baza greedy ya money wana jeton po basengi yo mbongo po na sengi mbongo na abenga ifuta muninga mbongo po muto yo tango ke na ko filmer so ba futi yo to osepela et puis bango basala pe makambo na communauté basala ngo for free te zina no yeba bango ba futa yo ba t-shirt to pesa mbongo siko eloni bino osala communauté for free o bino boloba ke o na communauté so ki eloni bino osala communauté free to futa po bandi ba bino ke bosala po na communauté ke for free sala so ba t-shirt for free ata 5 pound wana osengaka pesa ngo for free po to ndima biso ko to sala mam na YouTube yo fele bino ko pesa biso loto to senga bino ka bo partager mais ce ko trésor lo ba ke bo travail hard na ko eloni bo travail na communauté eza business na bino yo ko filima ka bat na ba feti bat ba futa yo trésor la ba to ba life ba t-shirt ba futa ro siko bino na communauté bo kumisa bo sala nini trésor makambo lo ba bat na ba émission kenda ranyo c'était ça le kuta yo mo sa bo côté yo mo ko na relation no ma trop mais na ko na relation na to pona na besoin ko ta vie privée là mais yo moko na relation ma trop mais yo ya ko expliquer batu na ba émission lokuta trésor oloba na ngai ke na senga mo c'est pardon ndeni trésor siko ba famille na bisa bino mabene eli so asali trésor tant makambo ne sili trésor aksala ndenge ni jour muso to na matanga tukotanga kombo te po peut-être ba famille na ba balanda biso sister na biso ma akufara boye matanga tokendaka ngana telemi na nga na mona mutu na sima mama ya yambinga na baluka boy trésor Nathalie ka bato baza na boma moto sister Anita ndeni bien eleki nango na yebisa bino ba famille trésor akomi ko sa système partout ko mona nga il faut ya oyamba nga il faut ya opesa nga mbote
donc po selo ye aokanise to bongisi everything eza nango bien babongisalika bongo te yo mankaki ngai yo lobai na nga mabe yo koteki mwasa il faut soa na ngai Anita o assista na nga ndenge eza bon tama komelekaki atoboma moto ba famille bomoyengane na vandi boye na mutu moko boye na limbisaka facile na mutu na bosa na likambo facile as long soka to vandi na yo nga na reconnaître mabe na nga na sali yo peut reconnaître to sengani ba pardon esili nango elonga na bande kozela epa na bango yangwana siko trésor ayela nga baje omoni mibali misu bazalaka lingi yo mais alobi na eloko te ayambala ma coach te siko biso to linga loba na ngande loko donc trésor ayela nga baje wana soka moni nga ba bisou ba koyamba en hypocrisie pour ozandoki na ebeki pete soko ya otanga ki soki nini ya kanga na nzoto nditi moto kwa trésor ngapi na kolingo te yo oza sans esprit wayuma na kolingo te trésor ngai na kolingo te trésor yo na nzela ngo koleka te na loba mamba so na kolingo te ngai na reva bino te bino nde borevanga nga na reva bino te a partir musana nga na communauté bato bazebele basala mamna sa pourquoi bo inviter bango te so nga attitude ngezaki mabe so ngai na sala mabe pourquoi bo inviter kinga soki bo inviter nga po boyeba kinga na za nani et puis pourquoi bo tika ki sala 10 show pourquoi bo bozubenga kingai leader poani pourquoi bo kotenga na groupe na bino nga na luka bino te bino moko bo luka ngai bino mto bo luka ngai fallait beaucoup qui sa posa motema nanga fallait to sal to ko sa agreement na biso bosala ka mote poani dans ba famille jamais aboyi ko pesa ngai bi aboyi ko futa ngai mbongo nanga bi aboyi ko pesa ngai iner ditana po parce que moi si na ye asaela ki ngai zuwa donc moi si na apekisa ki ye apesa ngai mbongo na ngai et puis apesa ngai iner donc ye tellement aza yuma ayebi neni akoya koyebisa nini teke madame aboyi fakima aki abande ko kima kimanga moi si na saela nga zuwa mona ke soki nazaka wana soki nazoyaka na obotele mobali ok eza nzela na ngate eza ba jar na ngate mama bande ko na bande na emso bande ko banga ka présence ngeza ka intimidation na zaki kutu na idée wana te nde na lobeli bosi na ko bimana ja yuma trésor kutu longwa na nzela na nga trésor akantene ya bongisa trésor obongisa na ngate yo kante yo zate pona tanga kombono te ozana kata makambo trésor oza involve yo pe na kosa elope vidéo ya yo pe so ya na otika bino te donc yo trésor kende ko sona camarade na futa ngambo na ngapona tika bino so ko futi ngambo na ngate na otika bino te eza lokola na pesa exemple Marley matumona mwana mama pasa aza camarade de Jean-Michel non Igor ngala benga ke madesu camarade de Jean-Michel camarade na bino Moïse aza camarade na bino malgré ça makambo soki bango bayoki be bayokaki yango pona ninte babenga na foni bagangela nga pona ninte babenga na foni bafinga nga po ba monike non Anita pazaka ndeko na biso ya communauté jamais bakokota mambo na loenge bakoza part ya jamais bakota makam na loenge bakota mama longete mais yo trésor gangela nga okotela jamais pona ninte Marley na sala kiango po Marley tozaki na groupe wana Marley na ibi mambo na oloba tozali na kata groupe wana yebi yango badecho batebe bazali kata groupe mambo bayebi makambo yo pourquoi ba oloba te po bayebi vérité nga na finga mwasa ba famille réaction nga pane zaki mabete na ndo kene malembe na kene tina suka ponde to sola na batu nga bayebi singa Anita zala calme kende nango malembe to yeba idée na bango eza nini tina suka te ko comprendre que OK moi ça jamais abande ko saila nga de zuwa akanisela nga mabe yango moni ayebisaka mobali na ye bapesa Anita aroleka te tokopesa ye te tokopesa ye mbongo na ye te yango moni ba famille apelisa moto tokomiti na niveau oyo Gabriel place ozali Gabriel yonga na tobenga na ba sister Gabriel to lianga na place moko Gabriel to lata place moto changer bilema to sa filme na ba kasongo na ba junior vango na ba aleka songo Gabriel to vanda place monga na yo Gabriel oyelanga cop mobo ya ba voyage nzela voyage aleki na mobile na bengisa na poto Gabriel yo mtopesa ngango Gabriel nga Anita na sailo mambebele Gabriel obebisi relation na ngai na yo likolo ya Jean-Michel kaka lelo et puis okuta opé Jean-Michel Gabriel otonganga Gabriel okomisanga ennemi na yo Gabriel okomisanga ennemi Gabriel osolisanga suti Gabriel yozo komisa mwasa obenge madame osale mission bino bakatelanga parti batindelanga okomisa mwasa Jean-Michel onde bangote Gabriel yo obwakelanga Anita ba jeton Gabriel osaninga pasi
yango balobaka kosana kokufa okoyeba muto alinga obe muto alingaka te omoni bino nyonso bozana kata groupe wana na longoli Pasteur David ye tosolaka na ye na Junior vango esili bino nyonso botikali wana bolakisa nga bolingaka nga te bolakisaki ngai bolinga nga te boa two face mais bino boteya na communauté bozosala bemiso bopesa bato ba conseil bota esprit bolakisa ngai ba famille na asi bolanda nga bien émission to bande ko sala wana bato wana to makambo esalamaka bango nyonso bakangisa nga binemi basolisa nga te na ebite problème la wesa madame alobi po message baki bato ka bando solisa nga o ngana bango tili to solaka eza Junior vangu na Pasteur David bango kande ngana banda oswa na bango mais ba onso batikali nga basosa nga to bakomisa nga binemi Gabriel okenda kotonga nga pa Jean Michel pona nini Gabriel ozaki na bezo tika na émission wana Gabriel yo yaki na émission po ba yeba yo Gabriel yo obanda kotala nga na TV avant kota na mamba social media yo banda kotala nga déjà Anita Gabriel oyaki na TV po ba mona yo bino bandeko nanga misu na tanga kombo na bino te pona na bezo fula bino te bino misu bozawana bo sala ngo po batu ba yeba bino bo sala ngo pona sentiment mais nga Anita na yaki business nga Anita to sala ki agreement na jamais afuta nga et pas l'exanga na émission na ye mais bino bandeko nanga basi na zwaka bino ba famille nanga na zwaka bino bandeko nanga bokangisa nga binemi na sala bino nini to banda ko benga na bino to banda ko commenter na ba Facebook na ba photo na maman surtout bo commenter la nga te na sala bino nini boyebisanga bokoma bata ba jeton bokoma sala bokoma ba statut na bino ba video no bosalaka o mona ke video oyo statut oyo eleki na nzela nga mena beta bino ba karatro et sala nga pasi na lela ba famille na bi bike mutaza mutu na mokilo moko so za motema malamu eza mabe na lela bomoni nde to vandi boy o bomoni eza studio na nga mobali na nga lobi na nga nita po amezate isoke po amezate o basali ko banga te mobali na nga bimisa plus de 1000 livres na moni studio Jean Michel na mini studio na ndaku na nga programme Jean Michel azanango na ndaku na nga na sala yango ba live na nga Jirez Gaz TV asailanga nyonso tu na ndaku na nga na yango bomoni nga na komo sa be mission na nga yango moni balobaka ba malheur musu elaka biso na vie eza porte à bénédiction na yo eloko bango basalaki ngai epesaki nga courage epesaki mobali na nga courage motivation asailanga eloko asailanga na ndaku naza su na société en nyonso na besoin life na kota na fongoli caméra na sai life na ngai soki pe basalaka nga bongo te mbende pe nenga na za peut-être nenga na zeloko te nenga saka ba life na nosa na ba phone mais na betela masola mbongo te po jamisa ngai na yebisa bango mamba mbongo te po bango baoya na sentiment bato bayeba bango yango jami futa bango te mais tema jale na ngai yango moni andimaka atela nga essence apesa nga iner na yaka ko betela yo Gabriel solo wana mais na betela lisolo mbongo te na bombela yo na beto ke Gabriel nga kutina za bona sengi jami apesa nga inena le kana nini autant siko na benga jamais été yo Gabriel sanga nini Anita kotika ete il faut vraiment pesa yo obligé to soya ayo fele bozo yo yo jamais yoka na mwasi na yo bozo yoka makamu muto bozala nene émission kuna Gabriel aoyebisa ngai Anita kotika yete il faut vraiment sengi phone ezala OK pa TikTok surtout yo ne bazoluka mingi ngai yo ngai Bozaya musika pardon to che bino po bozwa biso nyonso tu. OK. Gabriel yo oloba na ngai ke Anita ndenge za bongo kotika Jean Michel. Sia ni nango ye aofuta biso te tozo ya ofele. Comment Anita il faut memeti na suka kotika ete. Gabriel oloba ngelo kwana. Ngana yo to bande ko sola mama Michel. To benga na fone Gabriel na zuete Anita kotika te benga kaka bongo keneti na suka abina nga jamais makasa kabarate Anita fo keni na suka mbala moke le cas de sime Gabriel yo ko ebisanga Anita ngabe na sabu the dog say no lelo give the dog say no Gabriel aloba na ngai alobi na ngaki Anita ngape nde na saboe il faut nasenga jape ngape na le grand studio na ye nga Gabriel na biso na bi Gabriel yo zelana nga maram na ngai esila après yo ya mais Gabriel aye barati jamais yo question oyebi jour musu to vandaka na studio na yo Gabriel azo yebisa yo edenga o activer ngai YouTube na ngai et puis na sala émission ba sala émission ba mba na Fifi na ser Fifi abande ko to ba pression aleka na studio na obie hôtel na YouTube
oyebi pourquoi salakango oyebi pourquoi salakango asalakango po parce que ofutaka ete yango moni aelaka yo bongo mais sikoyo ngana bima mabe Gabriel yo tonga Jean Michel mama musu na oloba ngate na lobika opo Jean Michel a comprendre que nani yo Gabriel avanda na oza nani ozokumisa ke émission Gabriel émission yo kenda ofele obomi famille na yo na ngai Gabriel obomi famille otali côté to wutiti pour Afrique ndebo yoki ndenge explication donc bato belé baza involved na makambo oyo o bakoteli mutu moko mais batiki mutu moko eza bien te balobi nini mokonzi ya mboka ayoka kamato emibale bino boyoka Anita te mais boyoka ka côté ya sinaye madame jamais te oyo ebimi lelo oyo eko choquer au place oza oye baba tunini ovivra na bango abenga oso disant madame donc oza no madame te solo eza mulai omoni biso tozoya na ba évidence donc tant ba on peut ba sala sur vidéo na ba so ba pesa réponse ba ya pe na ba évidence comme ça tokene nango bongo donc code pe to banga na biso te toza na ba lawyer na biso soit disant ba on baza déjà na lawyer biso toza na lawyer kala donc tant to ça business na biso to sala ngo na loyengete to sala ngo avec na ba papier na biso donc eza legal eza illegal. But can I just say this? You said they're gonna take her to court for defamation of character, which means it's fake. There's no facts. She has freedom of speech. She's allowed to articulate herself. She said everything she wanted to say. She's got proof. So there's also Zela, so we can counter sue for the money that you owe her. Memaye. That's what I'm saying. So we can counter sue. It's even better. Memaye. Problem is that don't also that no na court. She's come far what she's done. Yeah, I'm just repeating what you're saying so people can hear you because the phone is very low. That's why we have to come up and say, photo lo bapo, batebele na communauté bazo bomba vérité. Ndé balo womoni ndoki belela. Fallait qu'on ko exposer na exposer yo pour au changer. Thank you so much Yaya. Thank you for la considération. Balobi ko give us te zalaka makasi oza si makasi osali ebele pour la communauté. Donc continuer. Merci. Thank you. Thank you so much, darling. Speaker, yeah? Yeah, you're on speaker. Hi, guys. I just want to say well done for telling the truth because community na bitu dans le kuta. Thank you. Yeah? Well done for telling the truth because but you believe as on the same problems, whatever, and no one's allowed to say anything. No one is allowed to say anything, no one's allowed to speak because people believe us nothing. It's good to tell the truth. It's good to tell the truth. The truth will set us free. It's all about verity. It's important to tell the truth. Tell the truth about rubbish and it will be put to shame and then it will be left aside. So for the business, donc congratulations, well done, tell the truth without feeling biased. Thank you. Merci. Merci, bye. Alors, bonsoir Papa Wazulu. Sorry pour la miscommunication. Toza na yo na loudspeaker. Question na eza nini pour to contribution na eza nini pour na émission de l'eau. Parce que moi je connais personnellement Anita na Gabriel. Je me rappelle que ce qu'ils ont comme campagne là-bas, il y a YouTube, la plus revenir sur la salle à mais pour la Gabriel, Gabriel a été décidé pour le système entre Bango et la média s'il vous plaît vraiment. Ok, merci Papa Nangai. Mais les raisons oye a comme Gabriel c'est parce que Gabriel attaque sister naye eza lokola a BBC confiance naye donc ake naye ngambo mususu. Po nengo lobi oyebi bango mibale ensemble donc Gabriel il fallait pas asala iloko asali. Fallait za na katikati. Donc merci tozu conseil na yo, merci beaucoup. Bisous bye. Oh, ndeka bandeko na musu ba tiko loba. Il faut to loba la vérité na communauté. To tika ko bomba bato ba osala mabe. Ke to loba kaka boma moto toza famille. Oui, toza famille. Attendez to sali boy. Toza biso ka ba congolais. To a rechanger ta comme école musu to toza. Alors, bonsoir. Ça dépend. RO benga biso côté ozo benga biso mais contribution na eza nini pour na lelo. Yes, ma chose.
Alors, bonsoir. Bonsoir. Ok. Oui, oui, donc toza toche makasi. Ok, nena loba bwe, toyoki bolobi kana bino, bino nyonso na ba jemet na bino nyonso na famille. Konina, toza na besoin ya kimia communauté pour communauté qui est liboso. Lokola problème déjà na vidéo bolobi live oyo, c'est né botil maramia sur la communauté pour la koluka kimia la communauté parce que moni biloko pour éduire la communauté pour to ebibino to bipe ba jemet. Et lo biso toza ngo besoin ezakala l'amour na kachwana. Vous comprenez nga? Ce qui vous dit, vous avez coupé sa maramia sur les réseaux sociaux, et là pour la communauté parce que tout le monde a besoin de toute ma communauté. Vous comprenez? Donc, vous avez respect, mais l'autre, c'est que vous avez silence, na privé pour la kimia aussi dans la communauté. Toute la cité la communauté, toute la carte, tout ça, na ngoko izo le canapé na minute pour. Vous comprenez? On a besoin kimia na bino na tous les dengam parce que tout ça va na nzambe. Vous comprenez? Bon le kimia, ceux qui vont qui na ngoko iza na ba criminel to na nini mais dans kambo les conventions na ba réseaux sociaux pour la communauté parce que to boy to koma na ba fete kuna benda zonga boy. On sait que tout ça le lot tout à la fête il y a l'autre la communauté. Merci papa Nangai. Merci beaucoup. Merci. God bless you guys. Okay. Thank you. God bless you. Donc ezaka ba contribution bat bazo benga donc papa Nangai merci pour la contribution na yo mais toye nango boye parce que ye moko aluka kimia te soki peut-être ya aluka kimia peut-être nga to koma pe na niveau to comme de loté et puis moi si na ye pe aluka kimia te donc moi si na ya sali yango pousser biso to koma na niveau to so balinga nga problème te so baluki ngai to bongisa ndenga lingaki baluka nga liboso basalelaki yango te baluka pe yo mo te po bureau nyonso faut baluka biso nyonso so baluki bureau na nga to sola bandimi bafuta nga mbongo na ngai esili mais ko po mezali bango babi ba memanga na tribunal mote le moyen to tika pe likambango ezate po bango si bakoti si biloko na bango pa sollicite na bango pa nani yango moni moyen to tika likambango ezate donc tozo continuer ngo kaka boy po parce que dossier esi ekoti epai ya sollicita dossier ba meminga na tribunal donc so balinga na tika bafuta nga mbongo na ngai après na kotika mais so bafuti nga mbongo na ngai te na otika te po parce que ba image na ngai eza toujours na YouTube na bango balela kango mbongo donc balela kango mbongo ata balobi lelo balongola ngo esi balelela ngo mbongo donc ba meminga na koti yango photo ke na oboye to so na biso to bongisa na privé soki balingi to bongisa ba pesa nga mbongo na ngai to silani. Okay. Donc voilà. Pona mutu oyo atuni how ngana za involved ngana za partenaire ya Anita. That's why I'm involved. Nenge Jean-Michel akoti si mwasi na akoti si pa mbwana ye. Nga pe na koti parce que nazaka partenaire na yeto travailler ensemble donc muta tuni keso na mutona soko tuni soko lingi kota na YouTube na biso Anita Mavita show o mona e to sala na ba video esi pe to sala ba video mazolo ba bureau na za party ya bureau so yes na ngai o bo muta tuni azana place na biso aza involved because aza pe party ya team na biso. Not even that, they were coming from my auntie, so I'm coming right back. Don't disrespect my auntie. That's it. Donc voilà how much, you know. Donc toko pesa bino lisusu communication to pesa bino part tout na biso ekozala wene. Donc merci vraiment na bato o ba share, merci na TikTok, merci na bandeko tout ya Facebook, merci na ba famille tout ya YouTube lelo ezaki ya koinda donc toza ya koinda. Merci beaucoup. Toye pona ko beb sa réputation mutu te. Can you tell us who was involved precisely? No. Next, tosa ona na one. Oh, question. Angelique, next part 2, she'll answer part 2. Part 2, then we're gonna tell you. Donc, dengeza boy, to suki awa pona lelo to suki Someone said awa. Niece looks ready to fight. Yeah, boy. Yeah, she's gonna fight for her auntie. Yeah, boy. Yeah, boy. Come on. Tes problèmes exacts donc to clôturer to suli awa donc merci na bandeko ne to benga bango ba famille ya TikTok, ba famille ya YouTube, ba famille ya Facebook. Donc to pesbino merci. Nzamba sali quand même grâce ba kangi vidéo na biso te ba bloquer te to komi na ngona suka mais part 2 ezoya.
part 2 ezoya toyebisa bino combien de bato baza involved na makambo. Donc il faut toyaka na vérité na communauté po tokende mpe liboso makobomba bomba mabe yango to avancer te biso bakongole yango tokende liboso te parce que toyei kobomba makambo soki likambo eleki ya mabe problème ezate il faut toloba mais soki moto azonga kobongisa te azoyaka na kigros do alinga bima ye nde yanke ki yanke na ye osila lelo. Donc message na biso ezalaki wana boyoki Anita Mavita. Donc prochainement bozela biso to communiquer bino kande to pesa communiquer mususu ezene. Yeah, donc bozela. Merci beaucoup ba famille. Nzamba lola apambola bino bisous bye. Bien, bye. Bye. Bye.